Merci, bonsoir, 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 chers internautes, bonsoir à tout le monde. Bino tous vos orateurs, on a dit Masuki, pour nous assister à sauver le couple congolais. Merci à tout le monde. Zamba Pambola Bino, vos orateurs, on a dit Masuki, hein, voilà mon léké belé salé à bon, mon thème haute, titre haute, lelo, Bandeko Balandi, et donc ça va catastrophe dans le couple congolais à Anapoto. Kobo n'a pas divorce ebele. Mais bande ko ngatu mitu en question un Claire Moukadi. Qu'est-ce qui se passe dans le couple congolais? Mabe eza ko uta wapi. Et pas ko ba papa ba lobako eza ba maman. Et pas boye ba maman ba lobake eza ba papa. Au juste. Mabe eza ko uta wapi. Téléphone ezana ya WhatsApp Didier Masuki bokwe ko benga pona ko intervenir toujours kaka ndenge ezalaka. Toza comme on a mingi pe na ba couple lelo. Ba papa mingi baza ko condamner kaka ba maman. Ki basi ya poto boye. Oyebi na ngambo boye po ya ba maman poto. Mibala ba congolais boye. Au juste. Voilà, clairement, Kalabi, et pas, il y a ma papa surtout. Pourquoi il n'y a pas papa, ma critère, ni, oyo, monique, et ça, ma papa, il va s'en bouma, ma couple mingi. Pour tout ça, on a pu, ma maman, mingi, pe, baza, ma bébé, pour vivre, mingi, na mi bali, pété. Tout ça, on a maman, mingi, na poto, awa, intolérance. Baza, na tolérance, te, baza, ba, intolérance. Bible, n'engue, senga, abiso, ke baza, na soumission, tout ça, on a pu, basi, mingi, na poto, awa, soumission, ezate. Soumission ezate. So ok na niveau ba masse, ok na église, ngap na za la soumission les bas là mais en soi tant que ça yimo na mba les soumission za la raté. Et mibali mingi poke na kota mibali mingi. Au moins mibali pe bon c'est voilà bolo ba ngo pe mingi que dans ma kemba c'est vrai. Il va congolais tendre des athées, oui. Mais l'inga au solana mbaï na yo. C'est vrai, Magui Vakonda. Vraiment, je partage même ma vie avec Yoko Anini. Tu as remarqué dans le couple congolais, comme qui dit ça exaté. Comme qui dit exaté. Ma femme africaine, congolaise karaté. Quand on dit femme africaine, Moubala ko pesa elo ate mbasa ko lobine wakanzo ni Moubala amvukie Moubala ko pesa elo akolo boye sa ko na loba 4 5 6 7 8 9 10 Moubala ko tina ko na 10 paroles te. Donc on ko pesa Moubala place na bango pété on a pesa ligne des choses o ezako panza pe ba couple na biso comme qui disait ça t'es pas base africaine. Ça c'est vrai. Et ça, il n'a pas si passant si Kamolobi. Il y a un faut toujours netto le barotin, toujours Nzambe na au milieu, il y a un couple na biso. Zomon. Kota Nzambe, to yape, na ba des femmes ibali. To ba no ya basi. Basi mingo mona eboye. Ala tibe na nzata mbala bebo. Mais façon ya ko vendre na libala na ayebi angote. Niveau ko vendre atana ba semeki ayebi angote. Il y a des basi très impolis qu'on manque à ba semeki même bande comme mobile. Na ba camarade na mibali. Oui. So mobile za komi kitsa pa na yo. A komi kitsa to komi komi ko la zoba ngasa lobia akokita. So lobia akokita. C'est ça aussi. C'est vrai, Sandra Marambolobi. Tu as totalement vraiment raison. Comme africain, c'est comme Kitsami, pas na yesu wasape comme mata. Asa comme mata. Et comme tu as niveau gagne à ce qu'on a, c'est aux assos dans mort au lobate, il faut y aller comme à dirigeaka, sur ya lobby yo vanini. Ça c'est pas bien aussi. Et ça ligne des choses peu oh et ça repensa va couple na biso. Tout mais quand même qu'on changer na elo qu'on a bande kolanga, ce n'est pas bien.
Ok, pas mibali baza kwa kize basi. Ok, pas basi baza kwa kize mibali. Or, ma bête a tous les deux côtés. C'est pas que les hommes. Et c'est pas que les femmes. Les deux côtés, tu as autant la malamouté. Basi bozo kwa raison te ko mibali boy boy. Mibali apoto, mais mibali mobulu boy boy. Et pour le bino basi apoto au contraire que et là on m'a bé ko yaka na couple ça ki mobulu, ke mbala za mobulu. Et na ngambu na bino moko. Autant le comportement de moko en soi n'est pas nous vivre en mutu. Comportement na yo moko. Osaka na soumission pas mutuana. Osala bobo pas mutuana. Oyokela kaye boy boy. Il faut botala ngope. Osala bien na ba seme ki na ye. Osala boy boy boy. Et le quoi basse il faut botala kayango. Oui mimosa. Ça dépend éducation pas moi ça outil oui. Mais tolobaka. Éducation. Ce qu'on a na école té. Au quoi on a église. Si on a l'église, on a l'ibala. Si on a l'éducation dans l'église, ou à l'école, on a comme un l'ibala. Comme mobile peut même chose. Même chose mobile peut. Si on a un comportement, on a pas eu ou si on a sur le banayo, papa, tu as la boybo, il faut autant pour la boybo. Il faut qu'on yoka. Et surtout, ce que ça pour bien na yo. Ce que ça pour bien couple na bino. Et où ça l'a bien. Mais la plupart à base africaine, sur 100%, à base africaine, 30% au dans la soumission. Bazar à 30%. Les restes de soumission, ils étaient bas, c'est ma congolaise, surtout la congolaise et ma angolaise. Mouno kokoboya. Mouno kokoboya, parce que mon essence manqué mon bali, mais c'est impossible. Mais ce que vous avez, vous avez un côté. Vous avez un côté. Il faut tout essayer les deux côtés. Il y a changé ma comportement. Oh, le monde qui a quoi l'intérêt na yo côté mais le go n'a pas intérêt à moninga. Tant que on moninga tike loko boy na part na yo moko pe linga pe a ngabe comportement matou na sala ngo bete il faut na mécanique. Mais bonsoir Dada Oulungu. C'est comme que yo zo ninga ke au mon intérêt na yo, au mon intérêt na yo. L'intérêt à mon, nous sommes dans un likambo, nous avons changé l'intérêt, oh, on va la zone banaote, nous avons créé un créé un problème dans la couple. Bonsoir, Bibiana Milambo. Il faut que mon ait intérêt à Mouninga, tant que Mouninga, au monde qui va le faire, on va le boulot, on va le boye. Ok, c'est bon, on a dit qu'on a parlé, on a dit qu'on 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 a dit Linga botika yango et no yo reprochaka à moi aussi et moi ça à reprocher les cam oh yeba tanga besoin mobile olingite non il faut que tamala bomoko ne bolinga ko tamala bomoko wa to tamala bomoko oui mais tant que tamala bomoko pe oh moi ça lingaka linga osalela yango so moi ça peksa lo boye boya peksa lo bobe ko ta ki godote luka pe o changer yango comme be na couple na bino so ki pe oh mobile pas peksa ka yo mingi. You peux moi c'est l'inga qui a changé yango. L'inga pour changer yango. Botika système sur monique. Bonsoir à toi Souka Olive. Et Célestique, bonsoir à toi. Il faut qu'on doit tant mingi. Il y a dialogue. Mais le problème c'est quoi dans la communauté de Bisso? On peut faire le dialogue. Tant qu'on ça dialogue. Soko lo bina mninga ou bien mobile ozo bana moi si ayoki abi oui na yoki mais tant que moi ça lo bina yo bani ko luka ba raison non il faut pas chercher de raison il faut pas na niene ya vendre que le bio que oui na yoki non ça qui a changé il faut ça la bongo c'est ça qu'on appelle dialogue mais biso to luka dialogue tant comme tant dialogue o luka muntu ayo kaka yo mais yo zo boya ko yoka moi si bien moi ça zo boya ko yoka mobile wana tina dialogue ezati. On a ça là en couleur de star.
Tu vois, donc, Bablo, quand tout, ils ont créé un problème, et belé, mais Bablo, comme Mickey. Surtout à comportement, ils ont dit, et il y a un mot, basi, ils ont appelé Mibali, mais tout, mingi, en apoto. Ma kameze belé, on a plus au monde en ligne que ma belle Mibali, au monde, on a trompé. Et en dehors, il y a trompé. Ma kameze belé, quand tu vas couple, ils ont rebondissé. Ils ont créé un problème, le couple, ils ont à venir. À venir. Bonsoir, Dieu émerveillé. Bonsoir à toi. Non, ce n'est pas ça. Merci Sandra Asaka Likambolobi. C'est ça, on a en loba. Bah, habite sur yo que les mois sinon comme yuma. Or, vrai, en Guinée, on a poussé pour ça couple, il pour en venir, vous allez bien. Tout ce qui bongai, oh, c'est des locaux, et on peut savoir, ma mine va couper congolais. Qui bongai, oh, qui bongai. Ah, ngana zabou, ah, pétion na bengi sai. Oh, pétion na balé na pese la mbongo. Ah, bange le côté, ah, pétion non, 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 va ne bal. Non. Non. Likama bongai oyo ndeza ko ma mingi ba couple congolais surtout. Que oyo mbalo ngo sala et que moi ça sala yango te pas à moi si. Non. Ça dit yoko bima, ozongi 2h du matin, 3h du matin, oko so erno so lingi na téléphone tout mais moi ça sala moté ki bongai oyo eloko wana yango eza ko boma. Comment na moi si eloko pamba eloko wana na biso ba congolais yango eza ko boma mingi ba couple. Et ne loko msusu pe basi fo boyeba. Po mobala koma mingi na niveau wana pe. Mitala yo moko pe na vana na mobali oyo ndenge nini. Na vana kana ye ndenge nini. Il faut pas croire que soki oui na zala na ye na peta ke nzoto ninga lingi na sala ka boye nde ya mwana ka couple koki te. Non 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 non. Non. Moi si me quitte ça et pas à mobile. Oh comme à Yumate. C'est comme même chose. Sope mobile me quitte si et pas à moi si à comme à Yumate. Et ça m'a facté mon sous-unité ya. Ma kamose belé bande ko na ngoza ko belé ba couple congolais. To yena li kamunete ya bambongo siko na ba couple. To yena ka bambongo na ba couple. La plupart de ma couple, nous avons soli comme connaît dans côté moi, c'est bien côté mobile. 600%, 80% mon arabe mobile, me doit faut que ça pèse mon côté moi, c'est batini côté moi. Ba femme congolaise, bazamu qui est oyo basungara mingi na côté ya mibali na bango. Biloko appelle ça appelle mibali passe boye bien. Boye que loko on est ça rappelle mibali passe. Jamais, jamais, jamais. A bien entendu, moi, si moi, na tini $10, na tini $20. Non. Pourquoi? Quand on dit que tu n'as pas de pour le meilleur pour le pire, il faut que tu ne pas la famille. Moi, si pas dans la famille. Bazamu qui est? Oh, bah, ce qui parle bien la famille, na basemé qui n'a pas mot, qui a bien tout le temps, tout abonné. En Afrique, bobo, zoma dit, zoma fait, bah, c'est bon, bah, ça peut mouquer. Mais, au moins, la famille n'a pas atteindra tout le temps. Famille, mbali, pesa famille na yo. Mbali, famille, moi, pesa famille na yo. Ce qui est ça, ma bonne côté, au si mobile, bo sololi, au si moi si, bo sololi. Voilà, ça se passe comme ça. Oui, allô? Allô, bonsoir Didier. Bonsoir, papa, bon. Oui, malamu, c'est Dadi Ilenda. Oh, Dadi Ilenda. Malobombo kayo. Oui, nakanisi tolingi to bakisa lisusu na sixième na biso ya lelo. Ouais. Nakanisi na oloba eloko vraiment ezali kosala ba trouble surtout mingi na ba couple ya ba congolais. Mabale ezoko panzana. Premièrement d'abord basi na biso ba congolaise
bali copier oyo ezali comportement ya mboka oyo. Pourquoi je dis ça? Parce que photo yeba mboka na mboka ezala na culture nango. Ba congolaise tant bazalaki na kini tozwa ndakisa moko ya moke tosala comparaison entre ba couple congolais na Congo na ba couple congolais en Europe. Il y a toujours différence. La différence c'est quoi? La différence est ali parce que na Congo libalo esami na Congo quand même ils ont une façon moko ya vivre différemment par rapport ya oyo esami na poto, parce que na poto awa mingi bakopiaka oyo ezali comportement oyo ezali mingi na poto baye kokuta awa yango na moni ntango nyonso nalobaka milliers de fois influenceaka. Ouais. Omona moto azalaki na ye na kini bazalaki couple mo malamu ntango bakoya awa na poto couple ekomi ya kopanzana, couple ekomi ya badiscussion. Pourquoi baye kokopier comportement oyo bakuti awa? Ouais. Comportement eza nini? Parce que omoni awa eza programme ya émancipation. Na émancipation basi balingi bakoma ondre mibali, mais quelque part peso tozongi na bibliquement parlant eza pe péché, parce que nzambe apesaki autorité nyonso na mobali, apesa autorité na mwasi te. Biblia ezoba mwasi po ase soumettre, mais okomona boye soumission ezali te na mwasi. Pourquoi soumission ezali te? Parce que ye azokolanda comportement oyo aye kokuta na Europe awa, parce que na Europe awa na kasi toyebi même mibali oyo babalaka basi ya mindele respect vraiment ezalaka te. Mwasi ya mondele akoki koloba n'importe quoi, donc mobali mpe akobanga. Pourquoi? Aye kokuta oyo ezali système ya mboka oyo ndenge yali yango omoni sikoyo bacouple na biso soki ekopanzana parce que bali kokopie oyo ezali système oyo bali kokuta na mboka oyo. Mais pourquoi yo obali mwasi na yo oza na mwasi oyo makambo mwasi azokosala yo mobali oyebaka te, mais mwasi alingi oyo mobali azosala mwasi ayeba. Voilà. Koma yo mwasi bofandi na couple, parce que tout le monde ma dialogue oui, dialogue eza yango bien, mais il y a d'autres ba couple mususu dialogue ezali, mais problème eza mwasi nde azali ko respecter oyo ezali ba principe te. Ah oui. Mais comment mwasi akokende kini asombi lupango na kini mais mobali ayebi te. Voilà. Mais omona mobali azopesa confiance nyonso na mwasi. Voilà. nazolobaka mpona mwasi te, parce que bato miso balobaka nga natakaka basi natakaka basi naotake nyonso. Mobali mpe akokee mpe na kini asombi mpe parcelle mais mwasi ayebi te. Donc ezali babilo oyo ezokocreye toujours baproblème kati na bacouple ya biso. Pourquoi? Parce que ntango azalaki na kini azalaki na comportement mosusu, ntango aye okuta baréalité mosusu, baréalité ya bozoba. Parce que nga nalobaka même na bible tozomona bapaster oyo baza na Congo baza différent na bapaster aza poto balobi ne oza réalité. Ok, dans la Bible réalité ou soit tu es païen ou soit tu es chrétien, makama réalité ya la raté partout Bible eza kaka moko. Donc eza pe lokola comportement ya basi bolingo ezalaka kaka nga na mona vrai amour eza na Congo, mais awa ekomaka amour moko intérêt. Donc moi azosala oyo alingi, mobali mpe azosala oyo alingi. Baparole méchante na kati ya ndako ya libala, mwasi aza motu moko fo atosa mobali parce que autorité epesamela mobali epesamela mwasi te. Mais omona mwasi aza na baparole moko méchante même devant bakamarade ya mibali. Ouais. Alors couple opanzana te ndenge. Voilà. Impolitesse na niveau moko même foto lokola yango même kutu kombo mosusu. Mobali soki mwasi soki ali kososola mobali na ye on dirait tososola leki na ye. Ah oui. Mais mobali ndeti nga na okosupporte yango te. Yango nalobaka libala eza yango contrat, soki esimbi soki esimbi te. Donc toza wana po topanza mabala te, toza wana po tosangisa. Alors po tosangisa dialogue, mais ezala dialogue moko ezala sincère, parce que dialogue esalamaka nango, mais ezala dialogue moko sincère les deux côtés. Ouais. ezala les deux côtés, ezala libala ya intérêt te. Parce que lelo ekoma même bapare ya mwasi babi esiko ali kuna fongola miso
inda kambongo auto chambelo lupango. Donc bango bazo croire teke bato babana ni bakombo moko fo basala avenir na bango pona bana na bango. Voilà. Parents bazo ko intoxiquer ya on na lobaka. Moi c'est ça moi ça obala te famille c'est ça famille en côté te. Mabana mingi zali ko kufa pour ma famille to ali ko kota. Ouais. Donc tel père tel fils tel père tel fils, telle mère telle fille. Donc bazo ko landa ka comportement ba lié na bango na bazana ngo ba ko copier ni to mo na ba résister à poto mais poto en réalité et ça la longue le côté et ça ka comportement ya moto parce que ça va couper musu pesa na poto bazana bango pe bien ba couper musu pesa na kini kuna pe panzana na ngope et ça na ngope mais ça na ngoka façon ka ya comportement nenge oli ko gérer o ezali couple la bino la façon ni ba mesure ni botie na kata couple la bino pour respecter yango ni couple ekene liboso mais eloko nde ezali kobomaka nde ezali nde kopier et aller millier parce que millier nde moto ezo corrompre makambo nyonso po bacouple ebeba soki na obakisa après nayoka bandeko mosusu bapuse to bakima na bango. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Ouais, merci bandeko boto kolanda ndeko mbali nenga lobi. Il a vraiment tout à fait raison puisque ba couple mingi tozo mona awa basi komi kitsa ezate basi mgo mona poto wa msubo kota abo zo ba bo meta ba koma devant ba couple mino ba niveau bo manka mi bal mino ba respect c'est vraiment impossible. Si tout mbali mingi ba koma ba zo bana poto ko banga point so mo na mekika bo ba 500 mètres na libanda basi mingi. Bonsoir Tantine Koulé. Basi mingi respect à sous des pas mi bal. Bande ko ba couple mingi to vivre na poto ba couple congolais eza ya kufa na makambo ebele. Na makambo ebele. Ba couple mso mona ba et comme un couple ba réseaux sociaux. Moi si na quoi na école na réseaux sociaux. Mobile na quoi na école na réseaux sociaux. Tant même ya kosola exactement si na mobile. Tant on se l'a exactement sur le mobile. Donc, mobile na quoi na réseaux sociaux na moi je peux connaître na quoi na réseaux sociaux na et on se les a un sur les bali c'est ici après mutu na quoi na réseaux sociaux na tant dialogue za na ngote. Alors couple ko marcher comment et ba réseaux sociaux pour mon mobile azana mot de passe à moi cité moi si pe azana mot de passe à mobilité ba couple belé za ko be ba kibo moko eza souci na couple congolais. Exactement mta ko sabinote musuna libano ka ngana bana to zala bien nyanga maboye boye ngamba na masala bo nzoka na ndaku tango ya réalité eza bongote allô. Allô papa, bonsoir, c'est Serge. Oh, bonsoir papa Serge, boni. Bien, malgré nazo kota kayo sikoyo bolo. Maintenant pesa ma contribution même il y a 5 minutes moi été c'est la photo ya poto ma watu. Malubombo kayo papa Serge. Oui, tout mon appel mes amis ni premièrement toujours ébatté nini to lingi na kati mabala. Parce que ce qui yebi loko ndo lingi na kati libala soko yebi loko ndo lingi na mwana maso to linga to mabala azo linga yo même si vous pouvez mes amis donc comme ça pour le moment on a 100% ba mabala na biso ya awa 30% mabala ezoumela mabala mosusu ne ezokufaka kaka ndenge wana soko tali ba cause nango eza biloko moko ya pamba tanto bambongo ya bana tanto bona boye mais soko tali ma problème d'Afrique ba mabala Afrique ezoumela parce que ozomona problème ezani d'abord na kati mabana biso ba dialogue ezate moi c'est comme oyokela mibali na bandeko ba camarade ya libanda. Voilà. Mibali to là ba camarade biso libanda. Au lieu que moi si na yo azala ami intime na yo, nous les hommes on préfère nazana camarade libanda ami intime na ngai. Moi si nga komaka moi c'est peut-être que ya butu ou bien ya boye. Moi si pe ndenge moko. Soki to convivement to moni ke mo ba nanga balinga la komba bina ngai intime. On se confie tout et pas naï. On se préfère que nous, sa camarade à moi, c'est pas pour me à la libala. On a connu ce fait camarade mais aux autres c'est trahir. Aux autres même diable la katandako. Ça suffit
confiance eza sute moto akomi epai alors toyeba pourquoi tolingani toyeba pourquoi olingi mwana bato pourquoi mwana bato akosala présentation epa na bino tozofai que se souffrir pour rien. Il y a une dame qui avait parlé avant une émission moko na bana Rolanda na site moko alobi papa bakomi bateki bakomi osala bambongo na bango bazopesa mpasi mosusu soki papa lelo aza na mbongo azopesa mwasi mosusu yo mo se pose question pourquoi masanga wana yana kopesa mwasi mosusu te akopesa yo pourquoi d'autres akopesa ngo pesa mwasi mosusu te soki papa a changé tala yo moko parce que une femme ça bâtit sa maison regarde ta famille esika nini libulu etuloli ma ezokwea nani aza na place wana mais soki yo otiki tia de place okota puis problème mosusu ezali nini tolingi tozwa baengagement mosusu ya mosika neti bino moko yeba masolo mosusu tosolaka na yo toyeba utilité lelo biso bamama mosusu obali mama na mwana mama azotraite makambo na mobale ya akala yo oza koyeba ntango kodécouvrir makambo tuni ye eloba jibe akomiti na w général Wilson. C'est ça l'humilité pour faire la gloire, l'humilité na kati ya famille ezate komi kitisa pe ezapete toza komi kitisa to batela mabala ibala ezali vocation moko mutu moko atukozwa ngo te soki yo ozwi batela libala na yo makambo so eza ba futilité pour rien bala ya c'est ça malgré temps ezali maintenant na fona kota bon moyen na continuer sous ebele ezate papa. Merci beaucoup papa Serge, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Ouais, bandeko, merci les camarades, tu vas qui papa Serge alobi. Donc, tu es barré l'eau de ligne à l'ibala. Si tu es comme dans les camarades couple, mais comme on a les réseaux sociaux, chers amis, ba couple le comitro, ok, na Facebook à mobile, ba mika gora, ba fille ba célibataire ou ba balate. Moi, si vous l'appelez, ok, on a Facebook na ye, ba mika ba garçon ba balate. Moi, je suis sur les garçons dans les réseaux sociaux. Mon bal ne pas sur les réseaux sociaux dans les donc, il faut que les soucis dans couple. Les solos, il y a un solo pour un couple, pour un bien couple, et ça la les soucis. Bandero mibal. Bassi entre on a libanda, to mitara en erreur moko sans que to yeba. Sans que to yeba. To yeba l'oni to lingi na libala. Et puis, ce que moi, si y a bien, et qu'il y a un conseiller, il y a un CP là. CP là, moi, si à mon rêve, à lobby, à Pékin, bas, si nous avons lobby raté, à mon rêve, il y a peu qu'on a qu'à faire, si on va aller. À ban, on s'en va comme la n'engène. Bah, ça les belé, bande qu'on a. Tous sommes seuls qui vont mourir dans la couple, dans biso, mi bali, il y a, si tout, to yane na vérité ma casse ma couple na biso c'est vrai moi tu sera linga lingaka biso mbali baje ba cache ba Facebook ou mona moi kuna na WhatsApp au sur la rabone ba n'importe qui ba n'importe quel na Facebook kuna tout ça tous sont ceux qui vont moko na couple na biso vraiment ba bali comme ko kufa trop de mo mo za na otine mo miki vraiment. Si on va dans mon sinon mon corps, ils ont qui boyou maté. Moi, si on va dans mon corps, ils ont qui boyou maté. Si on moni mon bali na oui Maggie. Il y a un comme de zoloba. Mon bali pour yo que moi sinon so moi ça zoloba. Il faut se placer sur moi sur ça mon non erreur à zo conseiller yo. Ba sinon so ba bon moté. Moi si je me bali OK ça A, il pas la question A. Ok, ça a été par les blancs, ça va bien à moi si pas ça les gars. Bas me souba bon. Mais si vous moi sur d'autres pays ça yo, azo au nom du Cameroun. Papa, faut se payer là. Il faut se payer là. Il faut se payer là. Bas si bon fond, y a pas mi bail le mi tema. Tant que ça ma kambo à côté. Yo kolinga oh yo ça mon bail ayebisa yo. Mais on y zo ça à côté ça mon bail té. On y zo ça à côté jamais ça mon bail. Mais oh mbalo ke sala o lingi mbala ebisa yo o libo za bo moko me kati na yo o msi o sala ka mbala ebité tout ça ezo créé par problème quand te mbala za zo ba kati ningi ayebike o sala bo ebisa ka te ba yebi ba bonaka eza ko la mobali soki ezo sala pe bozoba
akanti ke yozo mona te nzoka yo mona kana yo omela kana ngenge. Voilà. Vérité ça soute ma couple, rien du tout vérité ça soute. Vérité ça te. Vous voyez quand moi si nzoka azana projet déjà na famille na ye, mbala ye barate. Mbala ye barate. Donc à chaque mois 200 kenda. Mais mbala ye barate. Chaque mois 200 kenda. Mbala ye barate. Kuna bazo sele makambo. Bazo sele makambo, mbala ye barate. Ali mbata ngako et puis nzamba la la te bon un jour tôt ou tard mbala na koyeba kaka. Akoyeba kaka, ezala ba façon belé mbala na koyeba kaka. Et ça m'a mis bablo quand tout yango ça ba couple. Yango. Ba ça ba la les réseaux sociaux butu moi. Moi si oyo bala ou aux la copain na yo ou bien aux na réseaux sociaux combien? Au solo na Facebook mabe. Au solo na WhatsApp mabe. Au solo na Instagram mabe. Okene ko sniper mabe, okene na imo mabe, okene na Viber mabe, okene na Twitter mabe. Moi salibal même quand tout moi salibal ate atako ozala na copain na yo trop de réseaux sociaux est-ce okene ko luka nini, okene ko luka nini na tous les réseaux sociaux wana. Ni nous qui avons les réseaux sociaux, même chose pour les mibales. Tous les réseaux sociaux aux alliés. Na WhatsApp aux alliés, na Facebook aux alliés, ni nos alliés. Aucun d'accord ni. On a pas réseaux sociaux au côté. Moi, je suis en mode passe na côté. Bon, moi que ça soutient le couple congolais. Qui bon moi que ça soutient les réseaux sociaux, le couple congolais. Surtout les camps où il y a les réseaux sociaux. Tala comme disons moi mbala za azana moi c'est nda kunzoka asorana fimo akini ya mukie et akei boti parce que bali nzo basi bango ekufa na kishasa pa nini masoloka ba réseaux sociaux. Trop de mensonges, c'est vrai apôtre Paul Mago. C'est vrai, trop de mensonges dans le couple congolais. Trop de mensonges. Oui, allô? Ouais, ndeko monga za kobenga mais raison neza mobulu. Donc trop de mensonges de tous ba na ba couple congolais et ça malamu te to me kana ko longola ba mensonges. Oui, allô Bianco? Allô? Ouais. Bien mon frère, naza en ligne hein, ou bien en direct, naza en pleine émission. Ah. Ok. Ouais, shalom Elena Manzila. Papa, moi si nanga azala mode passe dans nyonso, naza de Facebook, azala mode passe dans nyonso. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir maman Blandine, bonne. Oui, bien, Zamba Zosanga. Oh, qui t'a volume. Qui t'a volume. Qui t'a volume. Oui, allô? Oui, allô maman. Toko yo kayo malobombo kayo bonne. Oui, bien, bonsoir, bonsoir. Bonsoir maman Blandine. Bonsoir na bandeko nyonso bazolanda. Ngai kana intervenir moi moke. Ouais. Ngai na intervenir moi moke po na makambo tozo solo la po na oki tozo loba mingi basi.
Allô? Allô, toyoka yo loba. Tozoba toujours basi mais moi moke basi soki bakomi na ba position nyonso bande comme sous ba uche intervenir ngala moni ezaka pe mingi moi moke mibali. Nakitisa volume hein? Te toyoka yo bien, c'est bon, loba tozoka yo bien. Ngai naloba mwa moke parce nga nayebi mwa likambo moko eleka mpena mwa moke vraiment oyo ya réalité eleka nayebi ke ezalaki na ndeko mwa mobali oyo nayebi abalaki asali mariage mpe abali mwasi et après une année ndeko wana mobali ifale mwasi oyo abalaki no mama nde akóma na zemi ekomaki mwasi mosusu ya libanda akomaki na zemi. Mwasa ndako te mais mwasa libanda ngazwi zemi. Mwasa ndako te. Après mariage juste mariage penza voile baki pe na commune baki pe na église. Après ekomi après une année mwasa libanda azwi zemi. Donc azwaki mwasa libanda déjà. Tant mwasa libanda azwi zemi ekomi mwasa libanda na ya kati mwa ndenge kaka ezalaka boyokani te ekosala ke ndeko wana mobali un jour ake epai ya mwasi ya libanda ndenge ezalaka kaka mobali atie mwasi zemi ya moko koleka kopesa mwa quelque chose. Bon mwasi ya libanda wana bafamili bazalaki mwa moke lokwa bato ya matete ndenge balobaka bazalaka bato ya makasi mingi bakonfixe na mobali wana kuna. Ntango bakonfixe kuna oyo atikalaki ya libala mpenza babalanaki ake kodeklare pa ya famille ya mobali aza te bakonfixe tout ça. Bafamille ya mobali basali tout barécupere mobali bazongisi epa ya mwasi ya ndako. Pourquoi nazoloba faute ya mibali? Parce que omoni mibali soki babimi libanda déjà bango babomaka mabala. Mwasi akomaki sikoyo kosepela te. Parce que mwasi ana mosusu akomaki koya koluka mobali ntina kati ya ndako na zeli. Ozomona ekosala ke ye na oyo babalanaki bakabwani bayekotikala na wana mosusu. Nga na koloba na makambo ya mabala mingi ezosenga mpe priere mingi papa Didier. Ezosenga bapriere makasi mingi parce que omoni libala ndenge bato toyaka na libala na liboso ya nzambe ke bato bazosala mariage. Ezade ozo présenter nzambe likambo déjà mais avant bokoma na niveau wana ne bandeli tant ezalaka ke yaka tovanda ezape déjà libala mais il faut kokotisa nzambe déjà avant parce que eyaki kosala ke mobali atikaki mwasi na mosusu parce que mwasi ya libanda akotaki kisi. Donc ngana kolobela moke mwa moke makambo ya spiritualité pe ezalaka na kati. Makambo ya spiritualité bomaka mpe bamabala mingi. Po nalandi mwa moke mwa de video nalandi mingi te bozolobela mingi kaka ya boye libanda me na nayebisa biso ke makambo ya spiritualité ezala makasi ekomaka na niveau ke soki basali kisi na kati ya de couple wana. Donc mwasi ya libanda ntango asali kisi aye kosala ke oyo babalaki basisepare mobali aye kokoma na oyo wana mosusu. Bakomi sikoyo kovanda eye kokoma mobali abali lisusu deuxième fois atiki mwasi ya liboso. Sikoyo mwasi ango azalaki mpe moluba ntango abali ye babotaki bana na misati liangi un jour badiskite kaka ndenge mwa badiscussion ezalaka mobali alobi yo mama no alakisaki yo te toyebi mwa moke bakutima baluba eye kosalaki ifala futa amande. Ekosalaki ye mobali fala futa amande mobali abi nonga na kofuta amande po yo koloba na ngai ke mama no mpe alakisaki yo te mobali asali neti a néglige ti ekomaki bayaki operdre mwana baperdraki mwana liboso. Ntango bafamille bavandi balobela yango famille ya mobali na ya mwasi me koma mwana kufi kaka briskema boye crise o makile esili leta baluka bazongisa makila mwana kufi ezomonana ke mwana ke na ndenge normal te mwana ya 8 ans. Ekosala ke bafamille bango moko ya baluba vraiment bazoloba boye baconfise ke non parce que afutaki amande. Kana azotalisa biso ndenge vie ya mwana mobali ezobeba parce que tozoloba mingi kaka basi. Ekosala ke bafamille ya mobali babino biso tomoni fo zongela mwasi wana ata
o botana o bana misato tala wana famille na bango na bakutime na bango zongela mwasi na liboso mobali le temps que nozongela mwasi na bondela ye mwasi na sakomaki déjà na copain après mobali aki koluka kota siko makambo ba prière nde baaki odécouvrir que mwasi ya libanda asalaki kisi parce que mwasi ya ndako mpe akomaki mwa attitude bien te parce que asilikaki vraiment akomaki bamanquement yango na nga nalobela biso ke bamanquement mpe yaka soki mwasi abandi koremarke parce que na bible balobi mobali linga mwasi na yo e mwasi azala mpe soumise epai ya mobali parce que soki mwasi sikoyo aza soumise eke mobali azopesa bolingo te libala yani kozala mwa mobulu et surtout vraiment na kobeta sete mingi bana mibali babandaka kobima libanda mingi ke basi parce que mwasi soki alingi alingaka mpenza mobimba mwasi soki alingi alingaka mpenza ya solo soki akomi na bamanquement antukanga place wana nazoka bozoba basi ezalaka toujours quelque chose en tout cas ezalaka toujours quelque chose que mobali asalaki likambo ta pour rien boye mwasi akoma manquement parce que avant mobalana déjà soki mwasi ana aza bamanquement bongo ndenge nga nayebeli mibali aolinga kovanda na mwasi wana te déjà 2-3 semaines ekokozala ebele déjà ozomona mpo mibali bazalaka lokola bana balingaka baberse bango epa basi etant okoma na niveau ke bovandi ndako moko déjà bokomi na kobota mwasi akomo manke atuka il y a quelque chose oyo ezotala euti mpe na mobali ekozala kaka pour rien te boye papa Didier c'est ça yango na ngai nalobaki toza na besoin mpenza ya baprière na kati ya bamabala vraiment prière eza important mpo meme bazakala wana ezolobama bato bazoyoka ngo kaka mais ça existe zakala bien sûr ça existe oui yango mpe ezopanza mabala parce que ntango ezosalema bino bozomonaka baréaction epa bato bozokasalaka mobali oyo boye aza caractère bien te asali boye nzoka akangami na zakala ezosenga prière yango nazoba makambo ezosenga vraiment prière makasi libala libala eza vraiment na besoin ya prière donc bozala bomoko na mwasi boprie prière mpenza ya sérieusement vraiment oke mwasi na mobali bopendani na chambre bozoprie mpenza bokoti mpenza na mozindo ke bozala soude ozomona mais mama ntango na kati oyo te nenga tuna motuna ntango mama ndeko mobali azalaki na mwasi wana ndako oyo liboso abandaki kobota te yango etinaki mobali akezwa mwasi mosusu libanda mpo bana obota bon wana sikoyo toyebi vraiment bien te parce que na une année déjà normalement mpe ifale mwasi yango nde azwa zemi ntango ezalaki mwasi ya libanda tuka bato bakamwaki surtout famille ya mobali parce que après mwasi yango ntango mpe bakabwani atikala mpe donc famille mpe batikala koyoka te ke to aboti non parce que mobali ntango amoni place akendaki ça ne va pas perdre mwana parce que mobali ti sikoyo atikala bongo des fois atunaka kutu baconseil yango même na lobi nabeta lisolo ke azongela mwasi wana parce que ntango amoni aperdre mwana atikaki mwasi wana mibale atikaki amonaki abi mpo na nini koperdre mwana seulement mpo na amande yango eza nini soso ya rouge moto asomba soso ya rouge apesa mobali azalaki moto ya mboka mosusu mwasi moluba ozomona donc mobali amonaki yango étrange alobi me nga na okosomba soso ya rouge te napesa me ntango aperdre mwana epesi ye kanda alashe merci taka bana me des fois mona mawazutuna nazongele me soki akanisi kaka mona famille na ye mpe balingaka vraiment te parce que mwasi ana mosusu le temps ntango ayaki mpa mwasi ana mosusu ntango azokendele mosusu abondela ye bon mwasi ana akomaki déjà na mobali ne mosusu azalaki vraiment sous libre te bazonganaki mpe te donc yango nde na ngai naloba mpo mwasi ana mibale asalaki kisi vraiment parce que na bapriere ntango bapriere emonanaki vraiment ezalaki clair ke mwasi ana asalaki kisi parce que après ça ntango bavandaki mpe na mwasi wana avant baperdre mwana na ngai nalobela biso mwa mokeke kisi mpe eza malamu te na basi oyo basalaka mibali kisi parce que soki mobali déjà aza mari alingi osemi oboyaki ondima osala kisi mpo atika moninga mwasi wana eza malamu te parce que okosala motu kisi me oyebi te eloko nini osali na kati parce que ntango asali kisi na bapriere ebimaki ke ntango asalaki mobali kisi banganga bapesaki ye mobali me bapesaki ye mobali vide
bapesaki ye mobali vide donc balongoli mobali makambo nyonso ya malamu mobali azosala susu te atikali mpenza vide bakomaki kovivre na difficulté nde tusaki mobali sikoyo akende na bapriere kuna nde makambo nyonso eyaki kobima donc ifalaki basala bapriere après nde mobali aye kozwa mosala après wana kuna esi baperdre mwana donc balekaki vi moko mpenza ya difficile donc lokwa place mwasi wana akendaki na bakisi lokwa akendaki kofungola porte moko boye yango nazoloba toza vraiment na besoin ya bapriere. Merci beaucoup. Vraiment libala toza na besoin bapriere makasi. Merci beaucoup maman pour l'intervention na yo. Oui. Donc na ngai naloba comme conseil vraiment c'est ça. Merci beaucoup. OK. Okay. Ouais, bandeko boti kolanda mama penenga lobi conseil à pesi. Ça dit tu baka nenga ovana na ba couple na biso surtout boyoki lisolo o esali mwa pasi nde mobali azoki mwasi on téléphone. Allô? Ouais, réseau Yandeko Eza Malamute, j'espère à vous rappeler après. Ouais, Bandeko, donc, tu éviter. Allô? Ndeko soki réseau za Malamute bengaka na téléphone normal s'il te plaît parce que réseau na za Malamute to so yamba mais ezo kota te. Ouais bon, biso to meka ko benga quand même. Ngana rappeler puisque Azan a besoin après ça à vinaye. Voilà. Donc, numéro nae, na téléphone normal ils ont les cartes juste voilà, donc voilà, numéro nae, ils ont recontacté. Ouais, bandeko eza pasi mingi, eza pasi na lisolo to koyoka donc ndeko mobile moi sine na libala bandeko koyoka na te, ba koyoka na bango oui mais bandeko bota te, moi si mbale ko moi si libana moi ça libana zo zemi par contre moi ça ndaku azo ki zemi te. Pour moi je vais condamner l'homme. Pourquoi condamner l'homme? Il faut que batango zi moi si ya le comme to lubaka mais moi ce niveau à médecin, oye ba so bota ou abota raté. Yo me moi c'est le niveau à médecin te mbamo ki ozo moi si musu likanga musu libanda bwani ko bota et voilà. Même si so zo bota te, ya on to ba eza passe tant na kolinga moi si ozo linga moi ko na kolinga. Tu éviter ma commune na kati ba couple. O éviter yo on boza bien, tant boza libanda boza ba rapport ozo na boza bien. Donc n'a jamais on t'a kena à même on pas médecin qui a ba groupe sanguin boy boy. Au moins bozo vivre à bongo. Si et parce que bobala ni pe, tant beaucoup na ndako ka même si moi ça n'a problème boye baraté aller tant beaucoup mais si comme ko et ko mba problème dans autant on que mobala mutu au moins si ou mobile il va que ba problème pe ezalaka comme pe ko ikoya Maman Sylvie Rosa on dit make
super azana ba réseaux sociaux na nga sikoyo nga na osala émission komela nga kuna soit na DJ Masuki normal soit na DJ Masuki privé au moins na yem da ko répondre nga na osala émission azana ba réseaux sociaux na nga nyonso mama Sylvie azana ngo tout. Allô papa Daddy. Oui, allô. Allô. Il a ajouté le roman sur papa Didier. Ouais. Na likamu maman uti koloba na histoire à Betty. Oui. En tout cas, il faut que ma manzambe na kati wana eza bien. Mais bande ko peto e ba bilo mususu. Na loba ngo likambo ya libala vraiment eza na ma manzambe te. Et loko photo e ba ngo. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde a ba couple belé. Mutaki kobala bali mwasi ye mko ayebi pena mwasi ko azana ba problème moko tamso o matrice batumba matrice beba mais yo kana bafuwa na yo ndire yo mutoboti saka ona kobala kaka mwasi wana akobota boko sala 20 ans matrice yango loko ezika yo pe okanisa ki ndire yo nde mutu ozaka soki na bo eskizenga mai moko spécial nde ko ekukumba zemi. Après tant au monde moi soit na botité OK ko luka sur le banda couple panzani pour ni ozali na foi donc l'époque tala so c'est la Bible même surtout tout le monde Adam et Ève tant Ève a péché qui Adam le bagini habita moi aisa kinzambe tala moi si oyo opesa kingai à partir wana nzambe apesa so mutu moi si te et donc on a biso ba chrétien toza awana mission auto yeba likambo ya ko sala choix na yo ezate au pasteur na yo ezate au niu kwa na yo okoya ko soka na ona mabolongo pamba likoya ko gumba mana tapi po taper zigzag po na ko luka ka nzamba peso mwasi moko so mwasi ya ndenge ni non linga mwasi na yo ndenge oyebi ngai na linga mwasi na ngana lolenge boye okuta na mwasi ne olungi mwasi na yo boki na ye na hôpital boyeba est-ce que mwana mwasi wana azana groupe ni mobile azana groupe ni pour ba bano boko bota ba ko ndenge ni voilà parce que toujours mon ba créer toujours mon même ba pasteur le pasteur babali ba qui ça même ba tester ya ba tester o ya ko développer ba tester msusu ba médecin ba yebi pona okanga ba nini ba maladie wa benga soki ya ba SS tout mais pasteur aki abalika moi si bongo aki hôpital te eta ko bota bana SS yo lo bani yo lo ba o moi si obalaki o famille wana ezaki mabe o bazo lokayo non eza manque ya connaissance yango bible zoba poto ajouter avertir na connaissance na biso lo yengi ndeni ko sa biso kaka bongo loko za frère o kene pasteur alukero mwasi non babilo ko wana ngana moni soki pasteur mama oli solo abeti soki ndeko wana akenaki na erreur wana parce que na ba erreur mususu azaki aveugle moko parce que lisolo ya mwasi eza lisolo ya mutu ye moko eza likamote o ma pasteur na yo makama nzambe non to la makama nyoso to ko tsarate makama nzambe nyoso nzambe Congo yango wana combien de pasteurs bana Congo combien ba chrétiens ni bazana Congo ko leka France aw mais Congo me développer raté siko to bani nzambe ko ka biso te nzambe ko ka ne problème ndi tout to makama plus to comme ça on ka spirituel ou bala moi c'est spirituel o ça pour spirituel non to lembi pe na makama spirituel pour ba pasteur pe bazo mabale so panda oyo ko nzambe mutapesa inga mwashi ko o nzambe ayibisa inga boy donc nzambe ko saki nazo nsima lo bana mboka na opota. Merci papa Likambolobi, merci beaucoup. Donc c'est-à-dire tout zwaka maé les deux côtés tout ba ningi nini ya rovanda bandingu na ngai tout me quand même ko si ça fléau oyo ya ba séparation oyo za koleka ba couple congolais tout maintenant aussi ça fléau oyo biso mibali pe surtout to tika ba sentiment mingi libanda to tika ba sentiment mingi libanda poto to te 100% ya basi na mibali to tika ba réseaux sociaux au mona basi la plupart basi mingi mona wazo ke na bala aza fier ka bala mais mibali mingi mona ba réseaux sociaux ko saka bala ti mibali so ko wanga même na bala na bota azo wanga na bala na ba réseaux sociaux nga bala te na bota te mibali musu mona ko sala ba 3 4 5 réseaux sociaux ya faux pour adraguer la raba fille musu libanda mais attends moko soki moi si na ayi ko apprendre le Coran ni bisanga eza po bongisa be po bebisa couple na yo
est-ce que oyo osala wana soki mwasi na soki asali bongo oui allô Bonsoir papa. bonsoir maman olo maman makasi boni Ouais, kimia na ngola nzambe. Ah, Ok, nangaki na intervenir ok. oui maman Ngai bon, na opia kombote en fait na ngina passé en anonyme. ouais Vraiment na lingina intervenir surtout par rapport à ma sœur Koloba. Vraiment je suis d'accord avec elle. Ngai mo intervention na nga muke na ngai na pia eza que vraiment problème ya ba couple ou ezo na poto ezo na problème ya incompatibilité. Ba couple ezo na compatibilité. Comment? Déjà dès le départ ba bolingo mingi ou ezo sala ma awa ezo la par intérêt. Au moins ata mususu mobali mo boye azala na ba difficulté baza ba kuté na mwasi mo baza na bana a préféré akende na mwasi wana et tout pour na ba intérêt mo boye. Mwasi petanga omona ke mobali azo bénéficier na ba intérêt wana et tout atie moi kal na ye ayebi ke weza ba intérêt na nga mobali faut na ba limite. Et de deux, transparence et zozalate. Parce que déjà, dans le couple, tant que deux personnes bolingani, ça veut dire que aux autres, la nam avenir na bino. Ça veut dire moi si, mobali et puis bana. Ah, na poto, mingi to kansara que so to ye poto awa to yo luka to ya ka poto bongisa ba famille na biso. Et pourtant, nyonso oto ko sa ba famille na biso jamais to ko bongisa ba famille biso surtout nde to za boto uta na ba famille ke difficultés ali na Afrique. Alors so to komi awa to sala toujours ba effort pour to sunga bango mais to pense que peut-être que na ba effort to ko sala il faut na sala kaka pona sunga bango donc ngane na obongisa famille or que eza erreur. Pourquoi? Parce que ozo négliger foyer na yo, ozo négliger couple na yo. Mais ozo penser na bandeko et lobi tango ozala to be couple na wane ko beba o se retrouver yo moko et puis même ba famille wana ba ozala te ka ba ozala ba première personne ya obanda ko seka ya obanda ko tonga yo. Alors moi ce que je pouvais dire à mes frères et sœurs, vraiment dialogue il faut ezala parce qu'il y a manque à dialogue. Au monde na couple baza mutu na mutasala makambo na ndenge na ye o azana compte na ndenge na ye o asala kabu et pourtant na ba Afrique kutu nde tozalaki wana ba papa na biso na maman na biso nde bazalaki maman kuta o sala te mais à la fin du mois papa akomema salaire na yenyo surtout ye na ngona ndako maman qu'est-ce qu'on doit faire tout ça la nini tout ça la tout ça la ce sont des choses où il kaka na potote ezaka ke mobala sala kana ndenge na mo sala kana ndenge na à la fin du mois mobala contribuer kana loko bo meta musope mobala ngo amonaka ya mwasi te. De l'autre côté à Mibali, Nenge ma soeur a outé koloba. Vraiment, moi je me mets à la place des femmes. Moi si nyo surtout o ya lingi mobali na ye, o abalani na mobali na ye, azala ka fidèle. Mais so moni moi si a komi ko déconner, comme ma soeur alobaki, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Déjà ce qui moi si a komi ko sentir que mobali na ye na ndako a komi ko tromper, oui, solution ezaka ko tromper te. D'abord babanda na dialogue il faut ko sola et so ko sentir vraiment que ezana basi surtout ko supporter et surtout basi o bazala na kibonzambe te. A omona bon ya zo sala zape mutu lokola nga pourquoi pas nga pe na sala omona c'est là où ememaka basi pe libanda et yango wana ifongola ka porte de moi côté na kati libala mabale ko mis en désordre. Et moi je me dis il y a solo biso ba congolais qui tue na biso to lingi ko sambela trop mais to sambela ka en vrai te. En vrai te, ça c'est vrai ouais. Tozo sambela tozo na banda kuna biso comment ça fait-il que mutu oyo na mbali no bozala ba problème o résoudre na problème na yo na mbali na ote mais ofuka mais ozo bokondela ozo senga nzambe et bo simba te bible lobi ça c'est vrai. On a senga bolim nzambe il faut d'abord o senga bolimbisi muninga na o sala ke ma be ou bien sala ke ma be o bandina ko senga ye prochain na yo bolimbisi avant que o senga nzambe. Alors yo soko tiki mutona parce que moi je connais il y a des couples au moins moi si tam soko na likama muke alongo na chambre à côté na chambre bana mais au moins dimanche yo wana na église au moins na chat butu wana do les maso prier a ocha kutu bino mal à l'aise mais elle ne parle pas avec son mari a olamba kutu na ndatu te azawana kangi kaka kibongai. Pourquoi? Parce que il y a za moi si azana mwana mobala oke wa api azawana ko se soumettre oui. Mais quand même, il faut au moins si qui parce que une femme sage bâtit sa maison. Alors il faut battre maison en gros d'abord la kimia parce que yo moi pour les qui maison en anda kuna yo et bozonga. Moi je me dis toujours mibali na bango te tuwi. Mais il y a des fois ça les bêtises. Tant on le bateau bazo beta kara mais tant
kenda kutani nango mo makambo oyo mwasi oloba na ndako ezongelaka bino ezongaka bien sûr ouais balobelaki ngai ayokaki okomona mwasi mobali akozonga ekoramene ya raison alors eza na basi mosusu ramene na raison aye akamsomasi pardon na bamakambo esalaki ekomisi loko position de force akomisi kokosala banko na mobali et moi je me dis oui banko eza tous les deux parties oui mais mibali mpe osala mabe etole ngai nakutana na couple moko en tout cas mwasi azalaki vraiment bien na ye bavanda bien et tout bazopréparer mariage na mobali na ye dans l'autre temps bazopréparer mariage na mobali na ye dans l'autre temps mobali azokende kofiance mwasi mosusu lipanda imagine toi eloko ya kongo sikoyo lobi ntango mwasi ana koyoka donc les deux basi sikoyo yebisa ngai na mwasi oyo aza libanda ayebaki teke mobali aza marie na mwasi oyo aza na ndako ayebi teke mobali asala babanture libanda tufa déjà na mito basi oyo na mibale baperdre déjà confiance na mobali parce que bakutani na choc moko boye ntango bango mibale base retrouve o me ngai aobalanga kala te o me ngai mpe autora osala présentation eza bongo tu vois ekomi korévolte basi ekomi korévolte bamaman. Alors moi, tout ce que je peux demander, concernant le groupe Sabandé, on a au Baolanda Bisso, Moutou na Moutou a responsabilité. N'est aux abos, tous les Moutou sont au monde qui monde de commun à Moutou, commun à Souka. Ce qui est un événement, Oyo, Bandaka Kolobama, Bible, sont aussi au Mouyang. En tout cas, il y a des cas soutenus ce bimé sont dans la qui fait mon désali. Alors, tant que Moutou a dit que Souka la Mouki, ils ont combattu et bité sur le Souka alors Moutou faut prendre conscience. Pour vieillir célibataire, ils ont ma bête, ils ont bien, mais ils ont ma conséquence, l'angoisse belé. Surtout dans l'âge où tu coupes l'âge alors aussi, on a mis son conscience. Moi, si j'ai conscience, j'ai la responsabilité en main, amitié na place na ya basi mobali pe ami pe na place na ki mobali a la responsabilité na en main ba vandi parce que na couple mais surtout il faut l'isoler la cabo vandi bobila na biso ndem biso toza kona foyer na biso couple na biso pour marcher il faut totambola boto sala OK d'accord place ya bo était non bobela ta bo intervenir ba famille ba yeba meka vanda kala na biso keza ndenge nini bobongisa et en plus réseaux sociaux et yeko bebisa la chose makambo ya ko sakana te makasi batu ba comme au moins na ba place moko mais baza plus rapproché na batu o baza misika oza na couple na ndako moi sa mbali mobali aza na kona te moi aza na kona tam mobali aza na chambre sur la ba relation ya réseaux sociaux tam se retoucher et même jamais dans la vie pour que aussi ma réalité tam so ba homona mais azo la confiance azo ça peut-être moi si na ya na sala so bundana azo sala mibilo ko liba sala donc il y a des trompés donc vraiment eza les cambios conscience on me kana besoin conscience na mabala na biso to me ka chama kamyo so en place mutu ayeba valeur ya muninga ayeba valeur o yebi ke mobali ayeba moi si ayebi valeur ya mobali na ye mobali pa yebi valeur mona ki ba mabala na biso ekozala bien to kama ta ba famille to chaba en troisième position. La première position to chana ba foyer na biso eza ta dire que ngai na mobali na bana na ngai mais na soki ça ba semeki ba maboki no bana ni la mais na biso ni ba eto banda osangisa na fin du mois o to sala bandingi to sur famille côté à Paris mon papa faut que to sur côté maman ma to sur bo sala na ko eke par tes amis ou comme na bien au qui bien parce que moi ça malam azate mon la malam peut moi ça ma bête azate mon bala ma bête azate. Donc ça veut dire que ceux qui nous ont tout cas conscience naïe et qui bon limite que vous allez ici comme et pour le meilleur et pour le pire. Vous verrez que si situation surtout et comme les bino vous avez le droit il y a ça vous calme bino moko sans que votre baou taliban na ba kokota. Donc tout ce que je peux demander les Congolais à prendre conscience pas vraiment conscience na ba vie na biso na ba foyer na biso na ba mabo na biso to mona ki makamuyo surtout qui est bien papa moi intervention qui intervenir et ça Dieu merveilleux na téléphone. Merci beaucoup maman pour l'intervention on va pas mola. Merci papa. Voilà chers amis internautes bon tu la intervention il y a ndeko na biso. Donc, nga ezakaka biso basi na mibali tout ça l'effort tout va changer pour fléau oyo ya ba séparation oyo ekufa et pas yo pour côté musu basi ba souffrir et pas yo bande mibali pe musu ba souffrir na mabala même si réseaux sociaux oye mais conscience ya mutu na mutu
Monde a les réseaux sociaux, a yeb nenge a les réseaux sociaux. Et ça pour nous que mon couple, et ça pour nous que draga ka basa batute, ça pour nous que draga ka mibali ya batute dans les réseaux sociaux. Hein? Parce que on peut nous la bonne ko luki ami mo botanga kala classe bo mona na raté botanga école moko, les réseaux sociaux zuye, famille, bo mona na kala, bo yeba na raté les réseaux sociaux luki, bo mona ni, bani ko solo là, c'est pas pour aller draguer, pour aller insulter les gens, nenge de lo ekomi. Mutu bo mona na binote, bo sola o yebi ete, o bite ozo sola na soki azanani. Et les réseaux sociaux lelo e bombi makamu mingi na sima. Réseaux sociaux eza makambe bende na sima. Mutu ozo sola na ye. Bolia ne bo merle mi konyoso. Mais bo sola na réseaux sociaux me yeba ate ye wana. A selo Facebook mutu ya bo sola penda pe bien. Asa wa photo pe bele ya mutu mo kazo su wa pena zo ko intérêt zo wa photo na bele 30 ou 40 photos ata na Facebook na ye. Yo bika moto ye wana to sola ye wana. Nsoka pigi maso ka botambola na ye. Asola no miko nyonso oyebi pete ke mutu iye wana. Il faut avoir conscience na biso moko esala. Ba réseaux sociaux ezo panda. Yango bande na biso ba silo ba on publiera ba ngo boy. Yo ne ko ba lo solo na ozumo sina king. Et puis na yebite pourquoi vous senga vidéo na ya nzoto po osala nini. Soko mona e ko sala nini. Et soki moi sino kwanda ba su yango a publier mo na wana. Bo benzo mo sina ko mabe. Heba no ba les arrêter sur les réseaux sociaux pour draguer moi si na réseaux sociaux. Yo be moi so o ba zo draguer. So yebi ke mutu wana ou abala na ye. Mais refuser. Lo ba na zo continuer ko fundo ba moi si na yo. Mibali ba ki ma loko wana. Na ba enregistrement. Oui maman Loris Ebole, Loris la congolaise. Faites attention dans sur votre téléphone lelo. Il faut faire attention. Ba téléphone comme même ba téléphone ba ya WhatsApp so na WhatsApp ba tilo téléphone a permis les enregistrer oh nous sur zolo. Si tout mibali faites attention. Faites attention. Et ça ba tout souci les gars. Azu enregistrement là après akeko ko bebi sa réputation au niveau internet. Ma conscience na biso zonga na mibali conscience na biso ezonga. Toi ba bonso ba couple na biso. Hein? Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Boni. Voilà, nous vous bien. Kimia, malobombo kayo. Ok. Pesi mbote la batu nyonso bazolanda na obenga parti ya Allemagne. Na ngaki na lobela muke na ndenge ote ko lobela ndenge ki mobali ya dekonaki. Pona nini mwasi abanda obuka te yango siko ya dekonaka ju mwasi mususu akuti azemi libanda. Ngasko likamundeti ya mwasi na mobali so iba obota te. Elo osobela bandeko na biso ba mibali batata. Soki ndeti mwasi mutabota te tata abimaka libanda poke ko senti libanda abota. Mais soki tata zobota te biso basi to porta so tali la plupart mabala oyo bazobota te eza défaut za kapa mobali mais bafandi ndako moko bazakaka. Mais soki komi na tour ya biso baso moso zobota te papa zu facilité okeno ko senti libanda. Nande eza malamu te. Pourtant mobali mwasi na yo elakisi tango yo kuti déjà na ba problème wana bozobota te. Elakisi zela eza ba mususu ba umela ka pozwa ze so bali sikoyo ako umela pozwa ze matrice na matrice na ndenge na wo. Mususu pe kokamwa azalaki na ebe bien to monika keza maka mususu pe fete tala maka. Eza mutu mususu ye na esengo ya fete. Mususu pe aye pona ka adetro ebino na ba cadeau bazopesa na makambe bele. Toki bozangi ki bonzambe. Omona ke makambo nyonso wana ememi bino tina ndako libala esala nini ekanga bino kaka omona mwasi azobota te mais na biloko bongo pesenga air moko prière tango mwasi azoza zemi te yo tata wana soki avo konsente libanda osalaki nini mpona nini te ose mwasi na bofukama mpe bosambela mpo eza balia mosu biloko mike mike ekangaka mpe bamakambo ebele yaki konsente libanda soki konsente libanda naleki na batata oyo nyonso oyo bokenda konsente libanda mpe olinga basi libanda ka marie elingi mwasi libanda soki basili ekisi boy tene boso zakara ezalaka
bateli ye kisi tala loba yango ezaka afuti masumu oyo asalaki po ntango oyozala mwasi na ndako bolingana na mwasi oselo mpe nyonso ozolambela yo aza kotoki mpe na yo me yo omonikaki mwasi wana kozwa mwasi libanda mwasi na libanda alingi yo kaka ndenge normal ezalaki nango kisi te po yo koloba ni je t'aime ye mpe azongiseli yo je t'aime papa bolingani yo mpe moto ya liboso okende no mwasi na nganda azalaka swin te mwasi ya ndako ayebelanga te mwasi ya ndako aza sali te mwasi ya ndako ayebi makambo ebele te yo oyeba ebele opromete mwasi wana makambo ebele mwasi ya ndako azozela yo benga oyo ya ndako otya pe aza malamu koka ya ndako sikoyo yo okoki te osala ni obi bolingo nde ezaka likambo so bolingo ezali ekopoko moninga na biso na nzela mabe ozomona ki yo soki ozolaka mwasi wana bovandi kana mwasi wana place wana nde diable akotaka na deuxième femme po akekokelo bakisi me mwasi bato akanisa kisi te sikoyo yo lokola osala mobulu ya bongo bafuti yo kana zakarara komsa okangama mpenza bien po otika mpe kodekone po kozala basi mibale eza mpe malamu te mpe kota barezo facebook o nini oui normalement bato bapade eza eloko moko efungwama esunga bato ozomona nga nde ngandoma nga na fongola nga facebook nakomi nango nsima bani ba whatsapp nsima mpona nini nazali ndako mwana mobali me yo lambi biloko osilisi oti biloko na misa papa yaka tolia asala manger ayebi so peut-être yanga yaka nango awa po yazalaka déjà na facebook na ntango wana yaka nango awa mini moto soki atelemi wana alongaka te soki ando solola ata deux heures du matin aza kaka na ordinateur wana akomata moke etiaka tuti osotindi bamessage enge elelaka ozomona lo ye akangami nango oseke likambo wana ezalaka malamu poko yakangami nango ngai naye kofungola ngai nafungola ata mpe nini nango ezala na kuna nabandi komona bakama ye pase nga na ndimi nanga mpe ye me ngai nakangama nango mpona naye komona bato mosusu tobungana kala plasa kala natika kombo na baretrouve nga bana biso mosusu kaka ya famille babotami na nsima na biso toza na poto bana babotami nsima naye komona bango makasi na miseni nango na tiki wi mibali oyo baza libanda bakokayokaka ntango otie foto na yo mobali tosepena kolinga yo kaka me yo mwasi moloba nga na nanga marie yo mobali mpe ata mwasi moko aye kotrake yo mpe loba nga mpe nasala nga marie mpo nga bamessage mosusu namona na facebook na ondima te moto akokoma makamba bongo okondima te do maloba kitoko po bino batata maloba wana ya kitoko oboboye libanda ali mwasi wana libanda kolingo te nakolingo kaka maloba kitoko nga biango ozotanga balivre mpona lobengaa na yo yango te ozomona donc eza na biloko moko boye batata nde botika nde kosala nde kokotisa bademo bino bokotisa moko bandako totika ntango mobali mwasi na yo ovanda na ye soki omoni osepeli na ye lisusu te olobi mama nga osepeli na yo lisusu te mama kende mama wana kei ozwi susu mosusu me oke otrompe mwasi na yo yango tomona bamalédiction ezoyaka batamakambo mabe ezoyakaka mpo okoka mosalisi 20 na poto 30 poto avasima eza te me oza makasi kota kolinga basi mibale misato eza kitoko te mpona bareseau sociaux omona yango mutesa bato bandumba te kindumba mpe te mpo mobali soki aza kaka ndumba ata kaka teni kaka na aldi awa kosomba kaka jus aomona kaka mwasi akolinga ata mete akokota kaka na libel akomona kaka mwasi akolinga meme na nzela kaka akeka kozwa bisi aomona kaka mwasi akolinga eza yango te mpona bareseau sociaux tolingisa bango basi mosusu eza kaka ndenge bango kindumba bameseni nango me totika nde makambo wana olika mabala oyo badesode ezosala eza badesode moko mibali bazomema yango diable aza na facilité ya kokota mpa bana mibali par rapport bana basi ozomona akotaka mpe babasi mama basi mingi tomona mpe aza mwasi libala me azokodekone libanda me mobali mpe adekonaka te me mwasi akoketrompe mobali libanda bazali papa bide totala malamu omoni na basi mosusu badekonaka ya papa omoni eza difficile omona so na négligé na kati ya ndako sa na bonzambe te odekone surtout basi oyo baza na bafacebook banini bareseau sociaux ebele soki aza stable na libala na ye te akodekone mpo yoka loba kitoko obali dize lita libanda mwasi na facebook bana koyoka maloba te mama na kati oyo moke wana peso exemple oyo eza likambo oyo nga nayebi eleka na mboka na biso na Suisse ezalaki na ndeko mobali moko azalaki un peu plus âgé que mwasi
abalaka munde ababoya na ndenge kaka azaka man esprit gaming ba kin te basi me kene kin ba petit baza mikolo ke zono fi mona kin akiti kin akezwa mwasi ya mwana mukie jeune fille penza c'est que jeune fille en tant que jeune fille déjà avant hier et quand jeune fille qui m'a kola déjà yebi ba jeune ba la fashion ba nini ba vrai job quoi mais voilà mon déjà que ça guna ngate mais amona siko mbongo na nzela poto aya bali garçon wana ayepe poto metanga ye poto garçon wana atikala ko déconner jamais mais fille wana mibali banda e baguna ye zomo eza mobali te naza moi aussi garçon atikala jamais otromper fille wana mais fille wana mona ke o aza baguna ye te alandaki mbongo na nzela poto tango baye awa na kati ndaka libala azoka jo mususu na film o quelque part asaka bolingo na garçon wana kasi ozofadi deza akamususu eza na babilo mosusu eza na somoni mibali nga na olobela bino mibali omoni mwa mobali soso olinga mwana mwasi eza na basi mosusu ozaka na kisheri azo so eza mituni bagarçon mosusu mosomona paso na garçon kobima ozoyeba na mwasi oyo akozala na kaka bo mwasi basi mosusu bakonfana mobali moko te abalaki mobali na ye akaka dekone donc ovanda mobali moko ti ozala mo misato sikoyo moto po mosusu azobeta mpe tolo bani naza boye tobundela mwasi na mibali ebele aya na libanda ntinga na longa ye na tia ya ndako nana yebi so tongi ye po oyebi ye ndenge aza te baso so olandi masolo na bango bakaka bato batuta mibali mitu oyo azaka ke abandaka fo azaka na mibali mibale misato yango molaki me mwasi oyo mpenza ezake ya chimia aodekone te mwasi oyo azamaki mwasi aso dekone te différence mpe ya age ezala nango mpenza grave te soki mwasi nde azalaki mobulu makasi wana ndeko mapasi yango batata mpo boluka mpe basi boluka mwasi soki oza ja tata ngaka mwasi ya baage na yo badi ba 5 ans ba 3 ans moko différence mais soki ba 15 ans 16 ans okomona ke yo moko ekosala mpe malamu te na fitile soki sokuta mwasi oyo asala deja kala mwasi oyo amesala deja makambo mesala kobouge yo okosuka nzela ale mwasi oyo soki akokita amoni bagene garçon ya kala wana babandi kokomela ye akopende nyonso soki moto ezaka na terrain moko me eza te mibali nyonso bazala be mibali ya malamu baza na bango mpo ngai naza na ninga na mosusu okoti mpa na ye ndenge azorépondre mobali oyoki na mawo ndenge azorépondre mobali oyoki na mobali oyeseke mama ndenge azorépondre ye yo moko otala lobi o minini okorépondre moto boye voilà so otali mobali aza mpenza mobali stable mobali bien azokipe bana bien azoede na ndako makambo nyonso mais mwasi wana aza na impolitesi moko nayebi te so ezaki emo nini aza pene impoli modoki oyo kondima te oloba te minini kosala boye okobataka mono biyo badika mpe po telema korépondre eloko moko mokie kaka motunie mokie na miso bato etenga abo bali koloba mobali alobi kaka boye me mobali wana dekone te azaka na ndako wana obokola bana ozomona do ezaka ndenge kaka moto azaleli ezaka basi mosusu bango mo bazopekisa mabala basi ya baimpoli bazali omanga mpe na mona basi ya baimpoli bazali mibali bazali mpe soko bandofinga yo okendaki talatala ngai nazala excellence oyo bandofinga nga nakendaki talatala na mitabenga nga kaka ozomona ondima teki ofinga mpo moto bobani na ye eza kaka impolitesse eza na mibali eza mpe na bana basi me yango nde somoni ke ezosimba te okanisa nango mabe te soki omoni ke ezosimba te simbi te soki omoni mpe simbi bokontinue bamama oyo baopesaka témoignage na bango soki olali olabuki tiaka mabali omona asiyebisa nzambe merci nani okutana mobali oyo mikuwa ya mikuwa na nga komeka nani baninga mosusu te esenga de chaque olali ola oyebisaka nzambe merci po okutanisanga na mobali na nga mpo baza ebele te baza ebele te donc senga nzambe merci kojuge baninga te mais sengaka nzambe ntongo nzambe merci mpenza opesanga tata oyo yo mpe tata ntango omoni moto tosanga bolingo mpe ezali mpe nzambe merci nokopesanga mosi tozalaka malamu mpo bacouple eza ménance diable azoménance bacouple ndenge moko ya malamu te bacouple oyo eza nango stable eza mokie
tout na biso ba congolais ba couple za stable za mokie okama ka muso moni 10 ans après mona ka ba kenda bakabwana 5 ans après bakabwana ba muso pe ba liste pe bana basili na bango ba ko kabwana suka na akia nini ya kitana ki mama ba mikolo ba kongo ba dogo ta ba kabwani ça veut komoko il faut ko yeba bongisa soki mbalo asali o mabe olimbisi soki za incapable ya kolimbisa bokabwana ende kaka poza bakupa sozo kabwana mosa lobike ngana boye po sala nga makambo na tango akala nazela ki bana bakola bongo siko na tika ye ata bino moko e banda kalosa ki onde pona ni arrête fa apoma makambo na lobi ngai po daka bana bakola lokwa bana bakoli bakei kape na kei ouais donc ozala kaka nde makasi po tomoto oloba te na ntina mabala na mutu ntango émission moko na moko titre moko eleka biso oyo papa dide mutu na mutu azwa apart na ye yo moko fanda okokosa no bato mais conscience bakosa yango fanda tala mpenza eloko nini oyo ya mapena na otambola mabe na couple na ngai eloko nini mpe ya malamu ezotambola malamu na couple na ngai mpona kobongisa sola nini esi makambo mbongo esa mbongo te ozomona eza kaka mbongo te nga kabwana ex na ngai bisinga lobi mama pardon omwana bengani obekeni no me kochange lenga ekochange konti te tika kaka bongo bana elenga na koti nanga na bana kopesa yo eza na biloko moko eza nango te mpona mbongo bato baboma mabala eza mpona te mais ezake bato bayokani te na mawana yango moni bato bazopanzana mais tozalaka sage na ndenge otambola soki komona ozala mobulu mingi okokosana ndako otongi apres 5 otongi ezwaka mosusu mais yebaka ntango tozokende bongo eza maladi mpo bato bokoki kolinga kuna olingi mwasi osali na examen te osali mpe eloko moko te okende nango kaka bongo osente mpe eza bato basentaka osente elakisi odeprotegeaki te ali so mwasi ozalaki na maladi ozwi maladi wana omembengo mpe na ndako na yo ali yo okufi mwasi na yo mpe akufi bana bato batikali kaka baofeli ya baofeli nyonso toresonaka mpe ya bana nalobi na biso moko bisengo moko 2 minutes biso mpe 2 minutes toekoka te 1 minute mpo silisi mais oke koboma vi na yo mobimba omona mwasi ya camarade aza na ndako lika mwasi wana mobali ya camarade wana na ndako yo lika mobali wana voilà donc kota tobebakobonisa koma makambo tobengaka diable bato demo bato mona vandi ayebi yo kutu te ayebi yo te yo lokolo oyekoli bajetemi na kati ya Facebook wana me appliqué ngo mpo mwasi no na ndako bango nyonso oyekoli soki na barome soki na banini pesa ngo mwasi no na ndako oyebi mobali pesa ngo mpe mwasi na ndako mopesa mobali nao komte sukeli kaka wana mais soki te boye tobasalaka baémission bakolo bandumba babakontinue kaka baso bazodekode babakontinue kaka mais kosambela eza nango mabe te mponi mwasi no asambelaka papa yo mpe sambela kaka mpo demongo ayela o te mpo oza deja mokolo mpo mwasi no atyao na mabondeli oza mwa mokie te elakisi mwasi atyao na mabondeli mais yo moko mpe bakomi batela eyaka mosala bagene ata kopona mabondeli yo moko oyebi te eyaka na basi mosusu mobali asambela makasi mais ye alingi na osambela te donc toyebi te siko tokokende wapi mais nzambe asungaka kaka so mpe tozalaka sage koyekola makambo ya malamu ya mabe totika eza na likambo ya mbongo te mpo soki mbongo mabala ngo mpeso okufa te mpo mosusu bapesa basi mbongo eza na okaka ke motu kaka na comportement na ye mposa nzoto nde elata biso bakongole mposa nzoto elata nde biso po te na ndako yakea nde babongamaka bongisa ye wana nde omona ke boko avance te mais so elingo talaka ya libanda eza mawa mingi so mwasi ozala malamu fashone ka na ndenge na yo yo mobali mpe mwasi mpe fashone ka mobali na ndenge na yo omona libanda baza na bango eloko te yo mpe mwasi omona mobali omona basi nyonso libanda bazaka eloko donc yango na lingi na intervenir moke natiki bino bonne soirée nga moto alemani nalobaka kaka merci beaucoup mama nanga merci beaucoup bonne soirée à vous merci voilà bandeko botukoka conseil ndeko mwasi apesi biso tobandi kokende na suka ya émission na biso vraiment encore une autre appel. Allô? Voilà. Voilà, donc
boyoki ndeko mwasi ndenge alobi. Salut à toi Eti Mbokusu, né pour vaincre. Donc toi il va revendre na ba couple na biso to ki solo oyo. Et si tout on ngara mingi bolingo eza basé na ba intérêt bandingo nanga. Eza mingi basé sur l'amour et puis l'amour propre. Les lots, ce sont nos enfants qui payent tous les pots cassés. Na berère biso apparent aux arosala. Le ban na sous bazar au payer yango. Ban ba ngo traîner na bagarre. Pour la nini aza sous ensemble papa na été, aza sous ensemble maman na été. Tout ça. Ban bazar au payer. Et puis faut se payer le logo kabana mbali bo kabana mwasi, mbala zo mwasi moko boy mwasa na linga bana na il faut se payer là. Faut en la chance. Et moi, si vous voyez un bal, au zoom bal, mon bal, on a y a lingi banayo, il faut se payer là. Mingo, bon, la ligne, maman, ma lingi banate. M'souboya, a linga papa, ma ligne banate. Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Nanga qui m'a intervenu par rapport à l'émission, on a autant à faire comboter. Oui, maman, tout royo kayo. Et là, on a mis la loba mingi, papa, na biso, je dirais, ils ont la photo, ils ont la Kinshasa un peu partout, ils ont un problème de délai. Ouais. Nakala, tout ça, on a la tata na biso, tout le koloba. Moi, ça, il va la tambola, moi, c'est un dumbate. Lubala atambola, la ninga, ya ndumbate. Mais kasi lelo, c'est totali, tozomona que la tata na biso, camarade ya bandumba mingi. Donc, Bandumba, c'est-à-dire, moi, c'est un Ndumba, et ça, moi, c'est un Boulakate, et ça, moi, c'est un Balité. Moi, c'est un Libala, même Kokende Wenzi. À Kokende Wenzi, non, moi, c'est un Zaïn, un Balaté, parce que, on va toujours à retourner sur l'Angela pour la liberté. Ma tata a dit ça à 50 ans, 60 ans. On voit comment on a monté les malababa, comme il a raté, n'importe qui. Zaki, Ninga, a coupé, Ibani. Natango akala biso zaki na poto awa yalaki telefone ya kayandako na telefone ya ndako so babengi mutu nyonso to akoki kozwa telefone papa bazolukana na mutu inter songolo mingi ezaki mama yebi mama pe papa mama eza mutu moko songolo moninga na osongolo azoluka yo mingi papa yebaki kasi lelo na ba réseaux sociaux papa aza baninga o mama yebi te papa telefone na ye eza na ba mode so za jamais ko to ko imaginer ngo ko ko tanakati oso ko tinakati za kufa ya kolekande mama pa za ba mode paso ezali ya koleka donc papa za baninga na ye mingi surtout papa ala baninga ya basi akomata na ba Facebook na bango oza kitoko mais pas moi si na ye akomata ba kitoko wa bongo te mama pa za baninga na ye mingi pe mibali et donc c'est dit que couple symbiose ezaka na kati ya couple harmonie ezaki na kati ya couple ezali susuté bon moko ezali susuté bon mama sengi koyeba o papa zosala papa sengi koyeba o mama zosala kasi lelo moninga ayebaka te ntango oya kokota na mozindo oya kodécouvrir bavérité moko oyo epesaka mpasi ya koleka parce que destruction eyaka makasi déjà bozali couple na kati ya poto ya tobundanaka mobali abundanaka mwasi abundanaka papa alesaka mwasi te mama mpe alesaka papa te bino mibale koyaka oyo batie na mosusu moko atiaka papa atiaka 70 mama 30 mais mama atiaka alors na mwa ndambo boya nango soki oyi kodécouvrir moninga asakani nango eza déception ya makasi oyo ya osalaki ata bovandi barople balelo basi baya na botosi na mibali te mais motu oyo adecevoir yo na niveau moko ya koleka ndelo ntango omoni par exemple makomi na ye na kati ya inbox eleki buzoba oyo okoki koimagine te papa yebisa ngai botosi nini yo kozala nango vis-à-vis ya motu wana ekomi pasi ata bozali kovivre botosi eza te bana na biso toyebi oyo tozali kopesa bango te oyo biso toza nango lelo bana na biso ezali mawa bazowela kobala baza kobala mais biso base topesi bango te mpo bamoni epai na biso base eza te soki otali na bacouple 10 na bacongolais 9 eza ya kopola ebana bayebike 9 wana eza ya kopola bana baesozimino tu sais chez l'autre c'est les autres là-bas leur papa m'a trop là-bas là alors biso tozopesa nini na bana batata na biso bazalaki bongo te
Bah 60 ans, c'était des hommes respectés. Bah 50 ans, bah maman, bah femme respectable. Lélo, maman à 50 ans, alors quoi, moi, moi, si à 20 ans. Papa à 60 ans, alors quoi, moi, là, mobile, il a 30 ans. Alors, bisous, pour réfléchir sur ce que nous voulons donner à nos enfants. Sur ce que nous voulons que nos enfants soient demain. Mais pour garder l'éducation. Pour ce que l'éducation, ça va même pas à Mindele. Même pas à Congolais. Les réseaux sociaux et boumi. Et boumi à ma kasi koleka. Biso pa Congolais, tozangi mayele ya kosalela réseaux sociaux. Ezalaki mpona kosolola na bandeko na mosika, mpona kosolola na baminga patika toyebaka te toye se retrouver et tout. Mais lelo ekomi plus ba inbox wana ya mabe. Tokoloba le diable, mais muyo moko mutu avant diable ya kotante yo mutu ofungolaki fenêtre. Soki ofungoli porte ya ndako na yo te, diable akokota te. Ntango yo omoni mpe ofungoli ekesali dega na kati ya couple na yo, esengeli okanga. Na Congo, mibali baleisaka basi. Moi, je vais écouter un temps où on discutait de ce mobile à déconner parce que tu as tout à la maison. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu as la voiture, tu as la maison, qu'est-ce que tu as à dire? Mais n'a pas tout mobile à déconner au Levandero. Et toi, au côté en déni. Si tu as sur na libala, et ça a dit nani, bah ma papa est belé na pata pour toi, bah manquer la responsabilité na bango. Bah et bah coup de tête babota, maman m'tati paragnos. Si tu as eu mobile, tu n'as mes amis, t'as coupé sur votre simbénini. C'est ça le plus grand problème. Ou bien maman ou bien a tika responsabilité nae. A longwa ki maman. Papa ko pese respect ndini ni. Tozo za mutu na mutaza so mesikate. Bali bazal basi pe bazal souti. Alors tout make up. Ou bien tout tika la basi libatere. Puisque tout ça na bomo côté. Tout tika la basi libatere. Voilà papa intervention na ngezana. Nzamba tambola ba bana na bishwe ya rekofa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Ouais, merci. Merci, Bandeko. Minga Robezalité, Boyoki. Bandeko, nous sommes répondre à l'émission sur Banane Bandeli. Tout le monde va sauver le couple dans biso. Tout le monde a sentiment, tout le monde a ce qui est intérêt. Mais tout le monde a amour vrai. Voilà, tout le monde a couple dans biso. Pour que quand il y a l'amour vrai, moi, quand on s'est amouni à ma bête. Quand il y a l'amour vrai, même si ma bête est encore gâtée. Parce que si l'amour vrai, c'est dans la carte, bon, nous avons pas dans la carte. Parce que, Bible ça vous recommande, surtout dans la bolingo ya solo. So bolingo dans la carte, il y a un couple dans bolingo ya solo. Beaucoup de gens dans la carte, vouloir ou pas, mon goût n'a taillé. Attends, ma ça n'a mémoire dans moi ma bête pour quoi ça couple na yo pour un jour bas c'est caillou, il go kokate ba simbate. Tout comme ça, c'est un camarade, un master. Vous avez un master, et sentiment de un master. Si vous avez un master, moi, si vous avez un master, vous avez même idéologie dans mon thème. Et ça a été que, oh, on a dit que on a accès, on a accès, oh, peut-être on a accès à ça, si vous avez bon, vous avez un souci. Donc, vous avez un semblant. So que comme bon na bolingo ezasu bolingo te bo comme ça no semblant wana bo mata bo kita ata bo moni ba bo beta bizo devant batu mais tant que quatre no moko za ka expliquer ngana relaxer ngana aboy bolingo ya susute wana bolingo za susute. Merci na bino tout aux auditeurs la na biso lelo to komi na suka émission na biso lelo lobi to lobi likambo ya basemeki. Lobby na 21h, beaucoup tabelé, to lobe les kamwe ba semeki. Comment to ki vendre na couple na ba semeki na biso. Nini oyo to za komona na ba couple na biso par rapport ya ba semeki. Ma benini oyo ba semeki baza kosala biso pe na ba couple. To kosolola ngo lobby pona ko bongisa kaka ko sauver ba couple na biso. Merci à tout le monde. Au besoin du temps, on a Didier Masuki. Pati Bofondo le guerrier. Bonsoir à toi. Mambote Nabino tout Kendisha. Toujours Chacha. Chacha Dokolo. Mambote Nabino tout.
ba vase d'honneur ba mbote na bino tout nzamba pamola bino en tout cas Christine Ntsumbu ba mbote na yo koti na retard nzamba pamola bino tout le monde na bongo l'émission à lobby comment on peut vivre avec ba semé qui na biso na ba couple na biso. Vraiment merci encore une fois. À nous revoir demain. Au revoir.